Voilà. Bonjour chers internautes, c'est toujours Saint-Figaro. Tozongi les sous dans le mbango boebika ndenge zalaka toujours mbutu ya danger, tout ya gatomba polémique ezalaka. Donc na minute oyo Rivera biso Rambo Koffi Olomide songa mbeli na bisabino ba saleli elikopa ba saleli elikopa ba saboter concert na hippodrome. Bolinga ba étouffer ba promo na ye bolinga ba étouffer ba publicité na ye. Alors likita moko salamaki obika ndenge zalaka bato media to benga na ba benga ba journaliste ba laisse bango muke pour tout étouffer comment on appelle ça ba promo concert ya Koffi Olomide. Alors ne zalaka ko bika katiba main noire malala raté partout faut ba zala partout faut ba ya pour ba déstabiliser ba concert à bato mususu. Alors ba contacta quelques-uns na biso na kobenga bindu ba kabindu créer ba polémique boya penza bo étouffer concert à Koffi quoi na tali penza bo vraiment pas penza nga beta ndule na bien ata kutana matu moli mais abini sakane ba chéri abini sakape biso bunga penza na kota na ndikopa wana to étouffer concert na ye ngana boyi faut to dévoiler ba secret na bango audio mono zok sabino ba benga ki odile manzaka po akota na likopa wana abebi sape concert ya le vieux Rambo ento odile manzaka pendeka la kama si nzambe abendani aboyi na kokota na rankini wana enregistrer ba audio tozo panza yango po babike no groupe ya bato ba wangila groupe ya batu ya comment on appelle ça ba wario bazo sala ba main noire pour combattre un peu mokonzi. Alors awa tous dans le système VAR preuve à l'appui awa toko sarati tant tolo balikambo tozakana ba preuve na yango. Koffi Olomide des légende quand même akoli pe quand même Léona Kotele no mwa muke posa celle contre tous. Balar na bino boyaki nonga mike ba $100 akabla ba journaliste belé po to kota makambo ya polémique to le baraka kama mbongo AJJ to le baraka makambo ya baso ya musicien moko tout ça to boyi yango tozo ko reverser tozo ko dénoncer yango. Alors tozo ka audio oyo babenga ki pour basa la sabotage pour makambo ya Koffi Olomide eye banateti na suka concert hippodrome et ça la zéro ba promo les kate ba publicité za la télé les kate. Alors boyo ka ba audio ona bokebi to tia ba audio oyo obolo bateke Saint-Figaro fabriquera makambo Saint-Figaro a fabriquera ba polémique audio ya ba wario ngai na na sushi mo ke mambo oyo concert arena eli mona ko mote utila politika na yebe internet ni kila mona ko tira na to sola na biso na lelo na ngai biso même militaire kana mamso asala rasula futila ka mo ba $500 omoni na yo na mukambo ya kati. Il faut actualité à concert oyo AJJ bill moi polémique wana et ovan disagé pendant toi na poto obiso toi na biso na congé bato mususu ko bazo condamner biso ngo bino bobana likapo biso na bureau to bige tito okende boye tozo pesa actualité na kota wera eza na problème te po mo boye tozo na biso normal mais toke na ngona boye yo pe yaka esa lelo kote oye kaka moni ni mo ko tira kina nini mena ba raison wana yaka babe bodile manzaka akota na kana bango est-ce que bato na bino ya bureau baidi badiaka bato wana nyonso bazo courant. Voilà, wana odile manzaka tuni question personne à bureau pas trop bureau mais staff quoi ba pire petit ba pire master place ba benga ba sina neni ngana zoro ba mama wala nazo caressa ngo bozoka oye binga na osala ngo expert na ina 5 les copains au bossé la Koffi Olomide yango wana donc c'est-à-dire to bimisaka ka polémique moko boetika na bopanzi moko babengi odile manzaka basolo odile manzaka na ndenga privé basolo odile manzaka na ndenga privé po na nini po to tikala na ba polémique moko boye to le netika histoire à JJ moko nga to lobeko déjà des jours et sili concert ya rena oui beta meke sili makamba ba fere ba wario ba nini bolinga guerre wana tika la po to fait pas mokonzi hippodrome apenza donc il a changé le côté na kino kota mo pa mokonzi penza donc il a défendre lelo
likopa wana ba main noir wana photo tango mopanzi injustice awe le karaté neto ba awe pas Saint Figaro lisumu le karaté dénoncer ba biloko modèle oyo to bo benga lisusu to ko enregistrer bino ka ndenge zalaka to le mbatie quoi. C'est quoi ça? Bino beta Stade de France c'est ba sele bino ba campagne mabe ba calé ba comment on appelle ça, ba calé ba promo na bino ba publicité na bino. Wole bo temps on ça ba publicité na bino boyeka ka Kisinjo Rabimi asoni sakodi le manzaka Kisinjo ratakarawe ranson bato fali popo takarawe ranson au comme ça on dirait logo moko bopo stratégie c'est vraie stratégie ce que ça peut audio bima été mais toza ki dit mais ko takana mulongo na kato kendaka lokwa ba ngulu moko boye so ba meme mopao mokonzo makila makasi obandela audio autour pour mbala suka oyo katrote la bino na photo ya mutu oyo olinga vampire du mal oyo olinga ba kwesa fi mopao wana babilanga to solo yango na yo mutu mususu ayebite biso ngana zo créer que to il est créé lokola polémique na biso ba wayo ba daka sensible ça ba wario na bato wera ba créer ma photo na kata photo na pote sur actualité vera c'est là là pour passer Allô, oui. Yoza communicatrice sur la minute, pour battre le record, les gars, moi je suis très fier de toi. So, les tozo comportent, parce que yo angai. Ngai naza na susi mo ke mambo ya concert arena eli mora bongo te utila politika la yebe internet mingi kina mona to tira na to sola na biso. Na lelo na biso même militaire kana mamso asala rasula futila kango ba $500. Au monde internet deki na yo za foko to katamu bayuma na ebisa yo donc c'est que bomoni soko ke no kofi lo media za muto ya gaz bomoni soko ke no kofi lo media peta mama na legende nde mozolo ba mama na légende le faut ça aller likopa bobangani hippodrome mais bato fallu peu quand même bon beta Stade de France na bino botsa libaya bossa la promo na bino ba publicité na bino botika mopa pa beta pe tour na e quoi maman si zala lesbo ko beta hippodrome et ko tonda la pire du mal